ndenga na pe manga na ebige un jour na kokufa yango na evita ko sala ba mabe tropo na bongisa mwa nzela na ngango so to kenda wapi to yebite ndimaki ke bakata ye lokolo parce que na un de soko ke kuna ba yambi na hôpital na bango ba jongisi yote c'est que ekozala na Rubiko donc to ana pasi yango ndenge za wana toza awa na matanga ya petit frère Père Basega Daya yende mutabuko la bango ngai kombo na ngai Nkumu Nembetwa Daniel. Mon frère dit ezaki malade yaki bon eza malade bon azo pesa ka mokama nzambe merci la chose ezaki pona mbongo mais biso tenga to perdre sécurité ezaka mokama nzambe nenge salami donc botika biloba loba mais il s'est fait que azali na cycle ebelé na nzoto na ye matanga eza pa ya papa ya Sege awa na de la paix numéro 1 donc na lo ba mardi a boy koli a biloko avec souci wana pota à tout même ba ko simbaye et puis ayi ko kufa lobby donc le ko na vandi awa biso bande ko na eboye to na souci makasi to na regret mbote maman. Oui, papa, mais quand on se présenter pour Batunion, surtout Baza, Bakolanda Biso dans le monde entier, Baye Bayo. Ngai kombo na ngai Nkumu Nembetwa Daniel. Yaya ya papa ya Sege. Kombo ya papa na ye Mola Bobimbo. Leki na ngai ya suka na libumu na biso. Sege asaki accident, loko asaki accident. Tontuna ki ye mokozi na ye JB atindi ye na Inde. Asali kuna 1 mois et demi. Tango ba akomi kuna loko nga na pe na koma na Indien na Inde na ndimaki ke bakata ye lokolo. Parce que na Inde soko ke kuna ba yambi na hôpital na bango ba jongisi yote c'est que ekozala na Rubiko. Mais ça il y a un mois bakati lokolo mais il s'est fait que azali na cycle ebelé na nzoto na ye. Et puis pota moto azali na cycle ebelé jusqu'à 500 hein ezali pota po ebelé là très difficile. Oui. Yango wana avant-hier aboya ki kolia biloko donc na lo ba mardi aboy kolia biloko avec souci wana pota à tout même ba ko simbaye et puis ayi ko kufa lobby donc le ko na vandi awa naza kozila mokozi na ye JB piana to kutana na ya bengisa ngai poto sola pona korona ye ezongao. Voilà, mwana wana akoli epai na ngai awa akoli epai ya petite sœur na ngai na malu e ngai pe na kende pa na ye bato mingi bayebi ngai JB ye moko pe ayebi ke pour le moment matanga ezali epai na ngai na kozila ye po alakisa biso place oyo ya alingi loko aza mokozi na ye puisque azaki susu mwana ngai mpenza te akoma papa na ye JB aza koma le mokoli mobimba. Alors il faut nazila mokozi na ye JB ayebisa ngai ndenge nitokoki kosala.
Bon, en tout cas, vraiment, Toroki, Kozala Bengra contre BCBGT. Pour na Oyo Biso, Toyebaki, Sagem Mino Magnata, Nebo Monaboe. C'est grâce à Papa Chéri, Jibem Pianamukolo. Donc, assistance à BCBG, on Toroko le Bango, dans l'évacuation, beauté, tout exposant au Jiba Pessinine, tout jamais. Moutoro ça en entreprise, non, qui va se noter, je ne sais pas. Bon, tellement que mon Kilelingandé qu'on interprétait toujours mal, mais pour la plus que Papa Chéri a beaucoup contribué. Donc, on a essayé qui tout le monde qui n'a pas de bande, bon, nous avons mené mon canon, nous avons mené Salamike. Ceux qui pour Nambongo, c'est que nous avons fait. Ouais. Ceux qui pour Nambongo, à un niveau de famille, à un niveau de relation, nous avons fait. Nous avons fait un Nzambe, automatique à Rosakana na Moï. On a être cher au biso nyonso tozaki na ye neti biso bandeko na ye boye to na souci makasi to na regret mais moto azo continuer biloba loba boyeba ke famille soki toyebi yo to s'en charger na yo botika biloba loba au biso to na kanda to perdre icône ya famille na ba sentiment biloba loba na bino wana to na bosenga na ngote awa to na debono mais pas papa Sergei Minyo Magnata parce que Sergei kolela biso to kolela nde awa na lopango papa bozoyo kawana ya Sergei biso to ebiete dans le seul papa ya Minyo Magnata eza place au matanga ezali donc nous sommes en train de pour nous beaucoup de regrets donc pour bato bayebi penza te ke felinge po bato musu ba otala ba okamo ba bi o sega kufi sega belaki bato musu bayebi te alors mais quand peut expliquer na moi mukuse kaka c'est eloko nini bon ndenge ezalaki kaka parce que tantôt ezalaki bakati lokolo tantôt ezalaki bakati te bon en vrai dire ezalaki malade yaki bon eza malade bon on a peut ça mon camp nzambe merci la chose ezalaki pour na mbongo mais biso tunga to pour de sécurité mais ça quand mon camp nzambe nenge salami donc botika biloba loba pour moye ça kufi to kunda moye na kimia c'est un star wa yebanaki na Congo mobimba magabota makina libota maza star ya Congo mobimba donc to pe son air na muto na musalo c'est libiso na mboko ya RDC quoi. Donc, en tout vraiment c'est ça on aura le merci dans la tata ba ya matanga eza na ko préciser on matanga to na pomme tete référence ya ngwana to na saute muto ya nini référence eza pomme tete to na pomme tete so bokomi na se ya pomme tete botunika repas ya papa nkumu ata mwana nyonso to atikaka fufu ata muta moto donc eza place au bon tete to na pomme tete absolument matanga to za ensemble d'accord cadet ya libota ya papa na biso OK donc wana petit frère na ngai donc mort na ye vraiment epesi biso passe kaka ndenge papa leki awuti koloba donc to wana pasi yango ndenge eza wana toza awa na matanga ya petit frère merci nzalinga ya matanga eza pa ya papa ya Sergei awa na de la paix numéro 1 soki baleki kaka se ya pomme tete bakomona mituka oyo ya de la paix ezokota kaka étage wana ya liboso wana donc famille ya Sergei mobimba baza wana bakokuta papa aza wana bandeko ne baza wana bapetite sœur baza wana famille mobimba toza wana donc tokoyamba mutu nyonso tu oya kolela na biso ensemble awa boza kota bo papa be manoko pe bakoya ndenge ezalaka biso toza bangala toza bantomba kota bikoro soki mutu akufi bakoya kote ya papa bakendaka kota mama te na famille ya mama na ye mpe bakoya korejoindre biso awa parce que biso toza kote ya papa nga naza mwana tata mwasi donc toza awa matanga ekozala entre temps jibe ndako koyeba
préciser place nini bakoki kolela parce que aza moto ya bato nyonso tozozela sikoyo aya kutana na noko na biso nde bakoyeba kozwa programme na minute oyo moto aza blessé koleka papa chéri aya te parce que balongoli généraux na ye moko donc généraux na ye moko atiki ye yango on a présenté papa chéri bin Adam on a présenté vraiment ba sincère condoléances au nom de tous les artistes et comédiens vraiment on a présenté yo na pesio ba Fox na fortifié yo parce que na yebi douleur oyo yoka parce que nata la émission moko dernièrement batuni papa chéri Sega za nani pona yo donc azanga na ndenge ko définir qui est Sega donc azana ba grandeur moko papa chéri donc on ne sait jamais on a eu parce que vazana venanga et puis un natif pe matete avant da pe na matete bakanza ba vena so ba lempela donc c'est la famille on a mon la matete yango na yé il y a sans polémique ko partager douleur parce que le but na leli na balabala là na moni ba publication on a yé lelo na résidence pas on perd on a salle interview tout bien que Fumu yende li konza famille na bango il est vraiment li konzi ya famille ba Sega père ba Sega Daya yende mutaboko la bango donc yango moni présence nanga awa Sega lelisi biso Sega a lelisi corporation nyonso artistique ba comédien ba musicien donc ba artiste tout na minute oyo tout ça vraiment abattu. Bon, déjà, biso na liloba, place na sambe la pas prophète pour le compte de Dominique. Tolela mingi na bato ba olela. Par rapport à ba fête. Biso na ba fête tous ala moins, mais place bato ba sali ba bungisi être cher. Ne to yaka ko pesa vraiment dernière demeure to ko partager douleur. Il y a sans flatterie, il y a sans ça. Donc amour vrai, hein, assistance moro sincère. Tout ça ba never hein. Tout ça va never yo benginga yo uti kitam je crois bandal yo uti bandal ti oye na moni ba darling baza awa donc omoni musique na comédie ezala kanango longo moko soke zui bango ils ont rappelé biso soke zui biso ils ont rappelé bango donc na miso na pesa ba courage parce que Roncien Kanzaza ami intime ya Hans Luzolo le sotali c'est-à-dire Hans Luzolo aza est consolable. Ancien ya comédien. Té Kanza le Kasegen. OK. O bazaki na end. Yende bazana ekuna. Bazaki na end wana. Aza ami proche ya présent Hans Luzolo. Hans na mitu aza est consolable. Sotali ba statine a ole la kaka. Et puis na pesi ba Fox na masa nanga Chuda ya yemba na BCBG. R9 Nono Fuji malgré alongwa mais azali moi na BCBG le professeur Jules Kibens bavenanga Bario donc BCBG Mobimba to partager douleur na bino le bla na président Ibrator contre maître na batabosh to rakuto ka écoute kitambo et to que des beaux marchés là to bengi puis Roger MC biso azala sosuna na beau marché te matanga kozala awa na des bonhommes. Donc là, si les lotis 12h, 13h, on a présence à Ibrator, à Roya Awa, et puis, mission on en retard, tout artiste en retard. Basala qui dansait dans matin raté, ko ya na pokwa o sapete. Ko ko la mutuka na ponzo osaki nango yé pour partager douleur. Donc il y a tout le monde là mission tout ça la street mo aimons-nous réellement vivants. To ana ba présence ça ba présence du Kapanga, ba Igor 2 minutes, ba présence Mike la Duchesse. Fatou miracle, vous comprenez donc aimons-nous réellement vivants.
C'est un artiste exceptionnel, fidèle, et c'est une très bonne personne. Voilà. Il va bien, il va bien. Il est malade, il est à l'hôpital. Il est resté ici pendant 1 mois. Ça n'a pas bien marché. On l'a évacué. En ce moment, il est en Inde pour continuer les soins. Donc, ça va. Tu as son numéro, tu peux l'appeler. Appelle-le, tu vas parler avec lui. Même en vidéo, tu vas voir, tu vas parler avec lui. Mais vous confirmez quand même qu'après tout ça, il restera dans le groupe? Mais c'est son groupe. Je dis toujours à mes musiciens, considérez ce groupe-là comme le vôtre. Il faut prendre ça à cœur. Voilà. C'est son groupe. Donc, il sera toujours dans le groupe. Toujours. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, Papa Chéri. Un dernier mot. Le plaisir est partagé.